Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Lisungi pona epana nzambe ezali te kasi ozali mbuba kozingela ngai yo ozali nkembo na ngai ye oyo akotombola moto na ngai na bamboka bapaya posa boya mitakatami ya ndenge na ndenge ezili bango baoyo bazali kokatisa na bafrontiere papa Simon Kimbangu okianga litike tosunga fongola bafrontiere papa po ete bamata ebele toya kosalela yo na Yerusalemi totonga Yerusalemi pamba te bino bopesaki elaka soki totongi Yerusalemi te bomoi na biso bobele kaka pasi batela biso kobanda programme na biso ndenge tobandaki kino tokokoma na suka na komo bisaka bole tata mwana pe tata molimo mosana Itabiame upuruza uvira kasisi tusukididi pasiza yezezo udoroke mumabimamo efumu yasikila munzaku yavelela udoroke mumabimamo efumu yasikila munzaku yavelela etabyane kamere pasiza yezezo udoroke mumabimamo efumu yasikila munzaku yavelela udoroke mumabimamo efumu yasikila munzaku yavelela yo mama mwilu yo nosaki mama mwilu mari molobeli lobela biso amen. Lembo, un, deux, trois, demi. Lembo, yo pesangai, pesali kotumisa mokili, patana sali elokote, nakolinga makate, ekokalila bilembo mosusu te, yango wana nakonya kwa maka. Yakala kama
kata papa. Le 3 octobre, oye. Le 3 octobre, oye. Le 3 octobre, oye. Oye. Elonga ya papa Simon Kimba. Dirigeant oye. Tosukaka na elonga ya papa Simon Kimbangu. Merci. Na votre attention s'il vous plaît, na moni batu mususu bakomi kokende kolala. Na kombo ya tata mwana molimo santu. Tozali kopesa message oyo tozwaki lelo na tongo epa ya papa Nsongi ya Nzila. Apesaki ba instruction na makambo etali mobembo na biso. Papa Mfuma Mbanza lobi boye. Napesa message na bana na ye po ete tobatela milimo ya bana na ye. Alingi te totambola na butu. Biso ba etolongwaka na 3 heures. Alobi tolongwa na 3 heures te. 3h30 bobandi ba préparatif komatisa biloko komata 4h bosilisi botie libondeli 5h bo démarrer tokei. Biso banso bisika tozali na baye bazali kouta Congo Central na biso oyo bakouta Angola, donc biso nyonso même baye bazali kouta poto mutu akotambola na butu azali te. Bomoni 18h ekoki bokota na paroisse bolala. Na Loma 18h ekoki bokoti na paroisse Loma bolali. Tata Nsongi ya Nzila lobi boye. Bato banso bayebi ete dirigeant bakotaka ebele. Etangu tokotaka tomemaka mbongo, tomemaka pe biloko ya musala. Nde batu ya mabe banguna babongami babimi pona komonisa biso pasi, pona koyiba biso, pona kobotola biso biloko. Alobi meme na kati ya mituka ndenge bozalaka na bango elongo. Donc toza pe na bato bapesaka position. Toyebi ke tala biso ndenge tozoya, toza en forme, toza na force. Tokomi esika boye, nde batu wana banguna bakobima, baye kosala biso mabe. Toyoka ki bandeko na biso ajeteki, ndenge basalaka bango bayiba bango biloko nyonso. Yango wana Nzambe na biso Papa Nsongi ya Nzila apekisi. Alobi to batela milimo ya batu. Balobaka ete omi batela nde Nzambe kosala nini? Biso miso eza ya kokufa tomonaka te. Bango nde mutu bamonaka. Etangu bakebisi biso, esengeli biso pe etomikebisa. Balobaka un homme averti en vaut. Merci. Yami bale. Tozali kokende nkamba na feti na biso. Toyebi bien que animation ezali, banzembo ezali, mena nkamba tokende ke kosala misala pe kobondela. Na tango ya premier jour tozali kobandela likambo oyo parce que ba remarque yaki epai na biso bambuta. Tango bambuta bakendeki kosala réunion ya liboso na ville sainte asalaki ba remarque, ba reproche. Alobi dirigeant bokotaka ebele, mais tangu ntinsani ebandaka okomona bopanzani boke kovanda na temple kuna na escalier ya temple botiki papa ye moko. Yango bomonaka papa ase deplasaka kei na ye kovanda na ndako ake kozwa repos. Mais soki bovandi boza kosala misala papa se deplasaka te. Yango wana toza ko attirer attention ya ba chef de zone, ya ba tata dirigeant responsable, ya ba provinciaux, poto yebi ke ba provinciaux mususu basi baye, ba nationaux, toza na bilili awa ekopanzana mokili mobimba. Les 3 tango tokobima na temple, soki balobi ntinsani ebandi, animation mbala moko chaque chorale, boye liboso bobandi animation. Animation ya pamba te, nzembo na munoko, mbongo na maboko. Premier jour, le 3, boya na bimbelekela na bino, botie bimbelekela na animation. Papa a sentir mbongwana. Tangu basali biso remarque, basali biso reproche,
esengeli toyoka totosa mpe tosalela baye oyo bakotosa tokotala esaleli na bango soki bakupe ekozala ebele korale oyo ekosala animation ekozala prime. Année passée bomonaka le grand animateur lokola bandaka koanime topesaka ye coupe mpo na nini asalaka animation makasi. Mbala oyo tozali kosenga ntango kaka bakoloba ntinsani ebandi papa de la ville aleki liboso na animateur oyo akoponama akoakompanye ye. Mbala moko toya tosala makambo tosalaka te ke toke kovanda toyebi ke toutaka na bakan esengeli ntango tozali koya mwa kwanga mwa sardine mema yango pamba te concert ekoma kobanda avant tokozwa temps ya kozonga na bakan na biso te. Yango wana omemi mwa mulangi ya mai mwa sardine mwa kwanga ntango ndako ya Nzambe ebimi ntango ntinsani elingi ebanda ovandi wana ole mwa kwanga omeli mwa mai ocharge bateri mpo ozwa makasi ya kosala animation. Ya misato defile ane oyo tokochange tokodefile na désordre te ndenge tozalaka. Sous commission ya defile bakosalela biso programme soki tokomi na nkamba tokoyeba defile ekoleka ndenge nini paske topesaka bakupi ya kado. Soki bozwaka bakupi ya kado te mpo bolekaka na désordre biloko boyaka nango emonanaka te. Esengeli mbala oyo boye na biloko na bino ya defile kende komona bambuta ya sous commission lakisa bango biloko yo ye nango bango bakotala biloko boye nango bakoyeba valeur nango po toyeba kosala classement ya bakupi ya kado. Bato repete lisusu toko defile na baentité bambuta ya commission baza na musala wana deke bakomi na nkamba ba réalité parce que moye tosala ngo aweza te na nkamba tokende kokutaka na ba réalité mususu kuna nde soki bakomi na nkamba bakobongisa programme bakokommunike bino yango po boyeba bokodef Kinshasa akodefile mukolo nini to na place nini. Ya suka esengeli discipline ezala na nkamba tolingi komona batu libanda te. Na nkamba tolingi komona batu bakende kokangamaka bafoto te pendant que église ezali kokota tokangama bafoto avant ndako ya Nzambe ekota na soki ndako ya Nzambe esili metangu batu bazali na temple soki bamoni ozali kokangama foto bakoya bakozwa kombo na yo na chorale na yo tango kozonga ba mesure disciplinaire kozwama. Esengeli totosa to respecte tokendeke kosambela pe kosala misala tangu na bazali kokota ndako ya Nzambe esengeli tokota tolanda matei po yango nde kobongola biso. Balobaka te ya mwana azali kokende kobina kote ya mwana uti kobina te. E mukolo ya parade toyebi te soki kozala premier jour soki pe kozala deuxième jour toyebi te tokoyebela yango na nkamba. Mukolo ya parade tangu tata mokonzi abula azwaka maloba soki alobi maloba oyo esengeli topesa réponse tokende na désordre te totika bambuta bapesa réponse parce que tangu biso nyonso tozwaka maloba mbala moko etiaka makelele okomona tata mokonzi abula abongisaki makambo ebele ya kitoko ya kopesa biso me okomona kati maloba pote to déranger makambo ya lingaki koloba moni ke biso toleki na mayelo bien toyebi mingi omona kati malamu discipline ezala tangu toyembaka ezala nzembo ya animation tobina te. Feti moko elekaki na nkamba mwana mwasi wana bafilmaki ye azalaki pe liboso azalaki penza kobina eloko wana eza malamu te. Papa azali kopekisa biso eloko wana nzembo animation ezala me balobi te tobina te tosala animation kitoko po ete Nzambe na biso asepela. Cadeau phare ezali toyebi te ekoleka mukolo nini le 3 le 4 ekoyebanela na nkamba bakopesa biso programme makambo etali restauration ndenge toyoki bato ya protocole balobi biso nyonso tokolanda oyo badisposition bazwi parce que lingomba pe azali kosenga biso topesa bakombo ya bainvité ya bacadre po ete asala programme. Donc programme wana ezali kaka biso dirigeant te mena lingomba akoti na kati
esengeli discipline ezala tangu balobi na yo vanda awa ovandi yaka boye yaka yo soki omesana kombo na yo mama engalisa kombo na yo vie goril vie Saddam tika yango na ndaku mama epanza makita o papa mal à l'aise tika makambona na ndaku na nkamba biso nyonso tozala bapoala mbwa kolala esika moko kolamukela pe esika moko makambo mususu oyo etikali tokolanda yango na réseaux sociaux mais lundi baye oyo bazali na ndimi te nayebi na bamama soki bamama bakokende lelo bayaki na mituka ndenge touti koloba bokozela libondeli ya 5 heures nde bomati na mituka bokei bamama bakobanda kokende a partir ya lelo lelo tokomi déjà samedi dimanche biso ba jeune à partir biso ba jeune tokokende le premier tokei tolobi totambola butu te yango wana tolongwa na ngonga malamu tozwa mituka ya malamu po ete totambola malamu tokoma na ngonga malamu kokoma tokokoma na premier poste mutuka ekokota biso a partir ya premier poste tokokota na loyembo na animation mingi tozana ba uniforme ba Lacoste tobongisaki ba polo toyebi ete tokotaka na vert blanc ba Lacoste tobongisaki ba chemise ya ba choral na biso yango tokolata mokolo o tokokende pona identification tangu bozali kokota a partir elamba bolati bakoyeba ke wana bongolo wana kasavubu delvo pe bongo na bongo voilà maye tozalaki nango soki makambu mususu ekozala tokopesa yango na 5 heures avant topanzana tozali korapele na batata dirigeant tosengaki boyela biso bakoupe tolobaki lelo tangu boyaka boluwaka mituka boyela biso bakoupe a partir ya awa biso tokomema soki boye nango te dimanche bopesa yango na badirigeant responsable na bachef de zone na bino ou soit lundi tokozala na direction boyeli biso. Voilà, dimanche tozali ko lancer début à festivité na biso esika toko sambela toko avant na ba paroisse poto sala carnaval nkamba ko sala carnaval biso na Kinshasa toko sala pe carnaval pe toko tia message na ba groupe ekende na ba province partout esika tozali po ete to sala carnaval toko tangonga malamu poto sala carnaval batindela ki biso message na groupe tolobaki batata dirigeant boya na mbongo ya reboisement oyo bozwi na ba fiche na bino papa Mfumwa Mbanza asengi yango atindaki papa oyo azali chargé ya reboisement aza awa na Kinshasa lundi akoya kozwa mbongo wana soki boyaki nango boya komona bambuta ya sous commission ya reboisement bo verser mbongo wana po lundi tokende kopesa soki bobosana ki koya nango lundi boyela biso yango na direction pona pokwa to sala versement wana to silisi na komba tata mwana molimo santu amen.
papa. Na kombo tata mwana, tata molio mosantu. Ngai kombo na ngai mama révérende Lulwengelakio Caroline. Nazali mama évangéliste générale na kati ya grande chorale de dirigeants. Merci mingi papa. Kosangana oyo ya grande chorale de dirigeants ye kosangana awa na tina ya molulu munene oyo papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso akonfia epai na biso chorale de dirigeants ba choriste ete tosepelaka na molulu wana le 3 octobre yango tango ekoki nde tolingi tomata na Yerusalemi yango wana tolelaka tochaka mabondeli nzambe ayokela biso mawa mpo na fete wana eleka ya kitoko bavoyage ya bana ne bauta mikili na mikili epai na epai voyage wana eleka na kimia tofete na kimia tozonga mpe na kimia yango wana omoni toyei kosala mabondeli oyo na kati ya matadi mayo. Merci. Conseil oyo tokopesa na balanga nzembo nyonso tolobi boye ete musala oyo tata nzambe apesa biso eza musala moko ya malamu mpe ya kitoko. Papa Dangenda alobaki na biso boye ete soki biso bayembi tosangani mpe toyembi na nguya nyonso tokoki kolamusa na bibembe tokobikisa mpe bamaladi yango wana moto ayebi kakima chorale azwa bolembu azonga aya tokumisa tata nzambe pamba te musala moko oyo papa Dangenda alobaki na biso tokokende nango ti lola eza kaka koyemba bagradi nyonso ekotikala awa me koyemba tokokende nango na lola seke bato bakende kosala musala na lola eza kaka chorale de dirigeant mpo biso nde bayembi bamisusu baza te mutu na mutu aza na musala na ye me biso bayembi nde eza biso chorale de dirigeant. Merci papa. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.